Le premier mot, c'est pouvoir dire merci. Merci à Dieu, merci à toutes les personnes qui ont soutenu, qui ont appuyé l'homme de Dieu pendant tout ce temps. Maintenant, ce qui est prioritaire, c'est son état de santé. Il devra voyager pour suivre les soins appropriés, de sorte à pouvoir récupérer. Et à son retour, certainement, il y aura d'autres programmes. Il se mettra à la disposition de tout le peuple de Dieu et de tous ceux qui l'avaient soutenu pour pouvoir dire de sa voix, de sa propre voix, de manière directe, merci, avec un culte d'action de grâce. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ekeli ya mingi to pamboli nzambe. Nzambe za nzambe kotika na kaka nzambe alakisika za nzambe. Yango tozana esengo na ndenge tomoni papa na biso. Tosepeli makasi. Papa naza na esengo makasi. Mpona nga komona papa na nga Chope Coutinho Fernando. Nzambe na kumisi nzambe wana. Nana esengo makasi na sune loko koloba te esengo vomado. Tala kaka nga na mutu. Yo tala nga na mutu nana. Tala ba événement eleka yango yo tala nga. Tala. Donc moyete. Naza na esengo kosakana te papa. Na kumisi munene na nzambe oyo. Aza nzambe akotika la nzambe. O asimbi motako boto la ngo kozala te. Poto ki asimbi motako bo. So lobi oui na etika la ka oui. So lobi non etika la ka non. Motako longa ka nzamba kozala ka te. Papa, na tune loka koloba te. Esengo naza nango papa. Tala ngai kaka ndenge na lati. Tala ngati na mutu. Tala ngai. Tala nga papa. Na esengo makasi. Bona papa na nga. Mama olobi. Bonga pesi kanzambe merci nde papa na biso abimiye mutu abimisi ya pesi lisusu makasi yango nga na lobi yango wana. Tara na uti lingwa na kilote. Na oke longo ska Coutinho bimaki. Déjà attendez pas. Reza de Coutinho. Rendez-vous dans cercueil. Mais nous allons confondre après 8 ans dans Monier. Donc, nous allons le battre. Nous allons passer Makassi. À travailler. Le Congo a besoin de lui. Grâce à lui, victoire Congo Tozoa. Donc, nous allons pas parler. Bébé, na minute comme on a Coutinho la misu. Dada kambali baba Nicolas. Aza biso. Nzamba salaka. Nzamba yoke libala e mawa. Toleli mingi pour papa biso.
nzamba solo ayebana na ba prophétie osala nzambe na biso apesa biso alobi ane oyo eza ane des exploits ya solo tosilisi etambula te exploit emonani ye ayekoloba lisusu na la montagne ya suka alobi la montagne eza montagne ya humilité humilité procède la gloire gloire yango mpe yango emonani yango toza na esengo tozokumisa nzambe ya Coutinho Fernando oyo alobaka ya solo mpe kokisamaka année d'exploit tala exploit emonisami alleluya. Bonsoir. Na yako kumisa nzambe na mapinga nelonga. Pasteur abimi jour moko mama na nga botama. Donc na yako kumisa nzambe mapinga nelonga. Merci beaucoup. Mapinga shalom. Na yako kumisa nzambe oya kabakata. Nzambe tolelaki mingi to akine humiliation. Tolelaki na saison de nzambe wa mapinga nelonga papa. Oh tozaki na sako kitisama. Gloire na biso ngwe kokisama emonani walai. Tomoni mosai na nzambe. Coutinho asana nzambe ya pambola yo lipambola ngwana na ibna lo bandeni te esengo na zana on na moni papa nanga eleki mingi saison de gloire yango to moni gloire na journal lelo na moni papa live na esengo trop topesi bino mbote na kombo na Yesu na komba Sinaï de victoire nyonso na ba musicien tout ya armée de victoire yango to sepeli to kumisi nzambe frère Junior alingi bino mingi na yeko sanzola nzambe na ngai na ndimike papa Coutinho asambelaka saison de gloire penza donc to kumisi nzambe po to moni fara nzambe apamboma akumisa mana kombo na Yesu na yeko remercier nzambe puisque toza na saison ya gloire pe monisa mikati na bomo ina biso likambo tozela pendant 8 ans lelo nzamba apesi biso réaction na yeko kumisa nzambe la merci na ebeloko na kopesa ete on apesi ka merci bokangi suka azaka ya nzambe tone sango mingi komona papa Coutinho tone utile maboko to pesi nzambe wana merci azan nzambe ya tempe ya sigo santa lokumu